ezalaka Karine tozonga boye Karine mami pardon s'il te plaît kotika biso bongote papa yeka kotika biso te moni sabatu nini nde oyebi Karine est-ce que aujourd'hui Karine nde ezobeta make Karine otika yo mon internet sango ndenge nini par rapport déjà oyebi déjà comment Karine a fonctionné nga bato na kota ba makambo ona mona moto tout so simbinde Karine omona ndenge na ko s'attaquer komika na YouTube na mama mukolo ka magalilo mama soko tele wana za mamati omona ndenge mutu za na milimo mabe yefo penda ke délivrance pas pasteur Coutinho pour na poto pour makambo mama finga makasi bongo mama mobimba makambo mama na zolo banatali penda na bitala mama o nzambe kala toyebeki bana poto ba bato respect baloba mingi te mais lelo bana poto bakomi nonsense na yebiso ke biso mo penda bana Kinshasa to komo mona meke to komi égalité na bana poto yana bana poto faut l'air mo so ba bo marché et ça batu musu bazo sambu sa ba crédibilité no bino po bino bata poto botinde la biso poto vivre siko tala batu lokola magalilo mama ovando finga loka moto loka ba massive mo TV ou ba ndoko finga ye makolo boy omoni lelo nzimite ke lora mama Sylvie akoloba akobimisa ba gros mots pour afinga bat jamais osali loko na telo ngina lo banika ke tout se paye ici bas personne to combien de familles mama Sylvie asungaka tala niveau ya mama na ki muta malamu tout se paye ici bas wana posa bana ozara pe na posa likamo yosko vandi ofinga mama mukolo bongo en plus ça responsable bana emi bali na ebite pe yo so bota na ebite soki yo po bota obanda nyo surtout ba oyo toza pe bana mama Sylvie janvier wata yo za mona mama Sylvie biso ba oyo toza bana mama Sylvie ni rosakana te ngata na tala ki video na tala bia o to ko dimine na minutes muke ezana batu mususu junior dawo soto bito bando take ba to pesa wa makambo ba magali lo mama oyo na mona ba loka ba ifeti kalumbu Sylvie yaka Sylvie na natonya wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya bosa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV bosa abonné na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya bosa abonné boya ebele boya hésitete boya bosa abonné bokozwa makambo ya kitoko bosa abonné ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba polimo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosa abonné YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo pe. Sylvie yaka Sylvie na natonya wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner
boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Lukeba bolingo ya bandikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te. Voilà les amis, merci car nayebi ki boza ebele otala biso devant ba poste télévisé mino partout botala biso bolanda biso monde entier mobimba. Donc c'est votre chaîne Sylvie Mode officiel TV avec Junior Daou Mobutu na bango nyonso tout. Aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Janvier Wata. Avec Janvier Wata, to solanae se concerne Maramoiselle Mia Karine. To solanae se concerne Otomoni Lelo. Ba fingeli biso ba maman na biso ya la Chine. Ba maman na biso ya bana membre. Tout le monde ba fingeli biso maman na biso maman Sylvie. Ba fingeli biso ba maman na biso Charlotte. Ba fingeli biso ba mère na biso Oyo. Et sali bien te. Vraiment to solanae Janvier Wata oza défenseur ya Karine Mokonzi. Toyo kapé ba propos to ba vérité oya yenango. Donc merci na fondation Sylvie Lukeba bolinga bandicapé. Merci à maman Sylvie surtout na confiance aux OPSA. Donc vraiment on est toujours ensemble et puis bateau tout batal rabiso ba s'abonner à la chaîne Oyo, bo continuer à s'abonner parce que vous allez jamais dessus awa la Sylvie Mode TV officiel. Très cher ami, je m'en vais directement saluer mon invité. Il est juste à mes côtés, Janvier Wata. Donc lelo ayena ba vérité Oyo batu balinga ba kosa biso Janvier Wata oya to azana ba preuve oya marambo yo ezolobama ya lokuta partout na ba page na ba réseaux sociaux. Donc Janvier Wata mbote. Ouais, mbote jidon là. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui toi super. Janvier Wata na sepeli vraiment comme on a yo et ça l'a vraiment bien pour là ça pena qui oza soldat. Janvier Wata boni basango ya mwana ya ba maman. Ouais, mwana ba maman ngamona. Santé très pépélé au sana. Na pesi Karine Mokonzi la baronne mbote na pesi ba maman ba Chine mbote ba papa ba tout bolinga biso surtout au soutenir biso moralement physiquement na pesi no ba mbote na place boza ko banana maman Sylvie Mode TV na moni ma Belgique na moni musique maman Odette na pesi na moni maman Karel ba maman tout ba soutenir nga tant na zaki pena ba problème na pesi no ba mbote Soudan no to so la kande zalara mingi ya lobezate. Vraiment mingi olobayate donc on a vraiment un grand merci mingi na maman Sylvie
malgré mais maman Sylvie aza mutu oyo azalaka motema monene ye azalaka wana mpona bato soki ayoki kaka moto azwaki problème ayembango kotia loboko mpo bamama boye na la Chine baza vraiment mingi te donc so bwana bamare aboye loka bamama Sylvie te mama Sylvie umela vraiment maman Sylvie Janvier Wata donc vraiment on a aussi ressenti tokos ma ramener sur tout c'est bon on a zongi la cop na ngai cop na nezonga Janvier ko boyiba ki wana Janvier na multiplier sous makambo na ko binake Janvier Wata mokonzi soda ya osakana te vraiment soda ya osakana te mais Janvier Wata donc toya parce que ba sujet ezebele ba maramo sola eza vraiment mingi mais to banana no eza nan très important plus important lelo mamo yo yazemi ya Karine oyo bato bazolobela yango oui biso to na kati to yebi ki Karine enfin lelo nzamba sali bato ba fingaki bato ba lobaki mabe mais aujourd'hui Karine Mokonzi nzamba sungi nzambe apamboli na nzela libala nzamba sungi na nzela oyo bayeba ki oza mama au même mwana lelo Karine Mokonzi toyebi ke nzamba obatela et puis azaya nzambe parce que to moni mingi na ba mabondeli lelo Janvier Wata yebisa biso Karine Mokonzi vrai ou faux lelo Karine Mokonzi azana zemi bon moni nyonso baloba on écran te bato belé bazotala biso toyebi to mona la ba inconvénient belé sur l'écran mais bayebaka ke Karine abotaka aza moi c'est réglera pe arobotaka mais Karine bat ba chanza moi maloba to oyoka lelo ba telemili kamba zemi ko baloba so abotaka te lelo to mazemi wana boye mais nabi ke ba changer nzamba opambole arozwa pe ka zemi ozo motobi ba fi ebele ba kumisa ba zemi na babobi sort na bango bana ba mona na te na mokili bana ba mona na te na mokili on depende ke bato bozo senga po be ba ke sina na komisa zemi bato ba kumisa ba zemi to yebi bana abota morni ba memili internet amoni internet oyo Isaac Église c'est tout le plus la vérité mais là on veut comme dans la discrétion le ba na biso vie privée surtout le roi Karine Mokonzi ndenga zana toi on a tenté to yebisa bino azana zemi ou azana zemi te mais biso ngamo personnellement na bi ke Karine Mokonzi akobota poza fibre quoi mutu nyonso moni nzambe déjà tanga ba multiplier vous oso mona mwana mwasi nyonso il faut kobota Karine abaki obota na boumbu te chakwa bota na boumbu te akobota za mwasi bova na bino calme au moins que tout le monde a que Karine Mokonzi m'tale ça sur YouTube baba la problème lelo komi zemi problème atali nzaka pambe longo suka pota problème nazo sepela na ba maman nazo sepela na batutu bozo sela Karine Mokonzi ba publicité makambo ebele pona zemponi to comprendre les arts star omoni Michael Jackson ba ne ba totika lo mona ba mboité ando la tsia ba masque Karine Plaza star makambo zemi ya Karine na minute autre le bango te azala nango te personnellement nga pe j'avais na yebi na nga pété mais na yebi ke Karine abotara na yebi ke Karine abotara wana ba yebi Michel Kodamboka ba yebi ba Cédric Panda garçon plein Allemagne ba yebi ke Karine abotara na bango o vandi penda ke mona Eric Wena poto de Bundes place ça yebi ke Karine abota Eric Wena yebi na Karine abotaka ba mena biso ba Francine Sambwisa na pe so ba mbote mena so ba Claudine Ebuka motema teliko propre Fallon l'âme c'est aigle jaune na Panam na poto na Paris abi ke Karine akobota za mwasi ba chance ka maloba bo chance maloba yo pena na ba pena ke ba yuma ba vida kala ba yuma na ba vida penza kala pona ebi na ka Karine obota ometanga obota ba luka sujet mosusu ba sujet tout o bolo ba pa na Karine akokisa rango so bolo bibo akomi bo chance susu ba gloria bazalia ba ken bazalia ba grâce mbizi bazalia poni bolobela mam na bango de vraiment soka ya Karine Muke mbala moko bo attaquer 6000 émissions et que zongi bando ofinga na mtu lati bien a sokoli ati ba beauté te biso to sepela bo poni ni biso soko finga biso o baxela biso des chances ozo baxela biso succès to ki ka toujours biso linga kombo na biso net nga pensa na fanso ba beta kombo na internet kezo net to na zoka ki ba esclave na linga bona mamna ke oui actualité zanga net to comprendre que micro actualité zati micro actualité omsu bato ba koti na rappeler sona ozema Karine azana ngo ba linga ne ba yeba vérité mais bo tikala ka oyeba vérité te bo yeba ka ke Karine asambela ka ma Charlotte ndenga sana bike mwana ye akobotaka un jour nzamba ko pambola Karine akozwa kaka zemi bozana bino calme akozwa zemi vraiment akozwa zemi c'est bien
mais mon pe photo téléma poto abatu photo lobelara déjà to sololara déjà marambo yo po oui ndeka obigi ba sujet bota marezayi o ekomi oyo oui mais photo solola tant que tout le monde makambo oui aujourd'hui on a de nouvelles que Karine Azana Zemi pour ne pas dire que akobota donc mais Zemi on a vu avec papa Eka vraiment félicitations naïe mais est-ce que papa Eka est-ce qu'il a régularisé Makamboto à Sali Makambonion surtout au moins dans mobile à Salaka pour les lots Karine abota na kimia pour les lots comprenez que tous les africains ozo confirmer que abota na kimia binobo est-ce que binobo ba médecin dans le sens que abota na kimia pour tous les bateaux te abota na ye tous à la précité mais yango na kimia pa abota na ko ba bongo te pour MC ndongo zolo ba batala rabiso baza maman ba mona ke ndire yo yebi ke Karine na ze moni Karine a créé ba business a créé un problème dans le sens que moninde zalaki mwana bateau zoki mwana bateau te eka bala bi Karine abala Karine ebi ke ba multiplier ba ozala mettre au gauche mettre au gauche ma sécurité toujours ya ko sakana toujours mona yemoko le seul et unique mobali ya Karine ebi ke moi sina botaka bova na bino calme donc on dossier o ba changer yango lo Karine akoma papa Eka est-ce que les lois solo lipena na famille solo na famille mobima ya Karine papa Eka pour te dire qu'il y a aussi biso sonité bon ba solo lia ama mobali yaki pour la succès te pas so yaki pour la succès bon bon mona mena ke Karine azo poster ba osa ba vidéo bika Karine lazara na comprendre que yaza mutu mwaza na discrétion na ba makam na ba mona mena ke Karine ayo kaye pas yo kaye bazo solo na couple na ba otamba couple bolingo harmonie ezali couple ya bien penza yo sentir bolingo ezali yango wana na biso bato baza na bon calme Karine obota ba mabala esalama bato babota mais bato bozelaka bamonaka ya Karine poni bon tala niveau start ton SNM mutali sabato na YouTube eza Karine Mokonzi bundima yango te ye tazo brosser kaka bo ba filmer yo komona ka succès na ko sorte ye succès likolo ya succès papa King na New York 001 papa King wana na vie na omona ke bato baso selaka mona Karine mais bo mona bango pete bo mona bandola ta masque kwa maquette aza moi mo bali to mona moi c'est soki le la boti ngana souhaiter le bossa tout non moi mo pona bika ozwaka zemi pour bala ta ba masque so la MCB ba mapasa meko moi sina mobali pona bika nzamba sana ba circonstances no so msa fanda tamna ke abato bo sika fiu bu pour Alex bien MCB ba bozana mona moko ya o doubler ba mobino aboti mo de sexe moi sina mobali na ebiso suka ba oyoka su mutema pasi ya kosuza mapasa ka c'est pour chef Fennec Mokonzi pe bisenga kinonde aboye Karine na bobota pe mapasa ouais biso to pambo biso to ngala bota mapasa moi sina mobali batu bina balela batamna de nambala moko boba Alexa même ngaza moi si ya mabota elo bina na olinga ya ngwana Fennec Mokonzi yango te kasi biso to linga ba mapasa double mbala moko sala nga bien makasi to linga sko batu ba ya ba changer sko mode de vie ça bien. Vraiment aujourd'hui donc c'est confirmé et puis tu dis que Nzambe a tzédé à l'oboko donc o Nzambe eza Nzambe donc vraiment fongami likolo fongami na se janvier Mokonzi to yo qui peut déjà Karine déjà to éviter YouTube to vivre nini YouTube to liande nini Nzambe na ngai to lela pour les lots on nous a appris que Karine selon ba information Karine azotika YouTube janvier wata Karine otika YouTube janvier wata yo lobini na marambo bon elonga na lo baka kotika YouTube te soko atiki ba via ba te belé baby moi to kota ba vite pour na ba miniature izalaka Karine tozonga boy Karine mami pardon s'il te plaît kotika biso bongo te papa Eka kotika biso te moni to lira na simane ba na biso to futela ka ba minerval biso nyonso mais monsieur faut kombo na ye te il faut comme moni so Karine tiki kaka boy ba Grâce Mbisi ba Magali Lomama ba Chantal Bola ba Mamemili ba Gloria Olangi na ba Gloria ba Ken Piano ba Matika Songo omoni toute génération oh nani oh mukuse wana bandalo mukuse na bandalo mukuse bwa bandalo bango nyonso tout obosani na bosente na bika bango nyonso mukuse yo tenko monene ngana MC zo commenter na o mukuse yo mukuse na bandala sa chaîne finga Karine R nyonso tout mukuse kota block wana wande na ebite ngana ibaba lo soki lokombo soki bango nyonso tout nazo biso ke ba Mike Lokombo
te a Mike ya mutu nanga biso tuna ba Mike te Mike lokamba mutu nanga bango tout biso tout toyebi ke toli finga Karine oyebi bon nayebi te ke Mike afinga Karine a commencé à boulot na parce que afinga Karine o msongo mona ko s'attaquer na plus na mona afinga Karine te a commencé ba mission normale mais ba yeba ke mutale sa biso Karine Mokondi nga moko na sengeli bino pardon nanda mabete po boko tsara ba vie yona bima mikotika YouTube te parce que yo tikika YouTube atokufi. Mais aujourd'hui na bateau tout oui ça bon étant que j'avais wata toyebi ki yo koli na ndawa Karine yo koli pembe na Karine oui ça bateau nini nde yo yebi Karine est-ce que aujourd'hui Karine nde izo beta make Karine na otika yo mon internet ça on ndenge nini par rapport déjà au yebi déjà comment Karine a fonctionné. Bon nga na kolinga te kufa atika nandinga mabeti na kolinga te jamais atika na kolinga to zanika toujours poisson to zana été na zo yebisa yo ba via bato zo comme en danger eza bato ba yaka cop oyo pona avantage wa Karine Mokonzi ala kibiso cop morobo eza mystique bato ba ya cop oyo ba ko libérer eza na bato nsu batika ko mata batalon na vie ba comme ça on internet. Est-ce que dit que Cynthia capable ya kota YouTube pour na Karine tala lelo est-ce que dit que bani belé même nani mani ki akota YouTube pour na Karine naso so bato nyonso génération liste za mulai même atanga mo janvier na côté internet pour na Karine tala niveau eza bato bande ko envier Karine dans son internet on dit bomoni ke baté belé bazo ba coaching ya Karine musuku to bazo ba coaching te ko tala ka Karine mon ya coaching ya musika batali ka Karine Mokonzi la ba au monde mec mutu to comme journaliste chroniqueur par rapport à Karine il y a un exemple à suivre yoninga linga pina yise mami ti mukolo kokufo komiko ko ça ba internet wa ozo sauver ba vie ya bato misala ezate na mboka o tant yo déjà bato ba s'attaquer plus na yo babi ke ba otala ba yango ne faut zala kaka liesaka mitu ya bato ya ba famille onde nzamba zo pambola place ba mona ke yo koko koma te mais nzamba pousso ka koma poni bato ba vivre aux aider génération en génération azo aider génération ya uli mushel ko damboka mamona bina kosi numéro 1 ya YouTube ywana madame YouTube Karine Mokonzi la baron ya on a ce plateau ça là toujours kanam ko lelo so Karine atiki est-ce que ba rendre ça susu est-ce que ba muta ofinga ozala lisusu to ba sujet ozala lisusu ekozana ngo meza ya bien te ekozana ngo me ekozala nde ya bien te lié esengi kazala kaka yo mona ba 6e monsieur zala monsieur su un mois pas mais si Karine na yebi c'est ça là ba 3 mois 4 mais na mabete oyebi ke oyi Karine pena aza vrai soldat dans quel sens et beleza ka soki ofingi ka moto yo zela na ko kangisa yo zela na ko salo boy yo zela boy ti lelo ba msupi baza bo mais Karine ofinga te aza et puis ozala toujours ya osaka na teta nini kisi toni nzambe Karine asambela ma pasteur na biso za ma Charlotte mama Karine bamba na nzambe bon pendant mzela molili babité ofinga été italié étoile asa étoile a chansa on ba kombo musu elandaka Karine Mokonzi déjà ba PC ki bokonzi ya YouTube depuis Karine moi linga ba finga raye bon kolingana mte bakisa biso succès batala biso ko na ofinga au moins mec bo finga et motiver nga bo singa linga ba commentaire ba finga so bo finga bo motiver nga et ça la biso bien mususu ba finga ka mutema mutema pasi bango ba finga ka ba no mona no YouTube to ba les églises il faut supporter mais c'est nda kapashe zoko ba finga ka mutema pasi ya solo bo supporter ko kope za nga bongo kopo pendeza eza bongo eza ku tuteke OK na censure te anio so des ya koloba bakata rapete lo bato kata biso a censure ala te église internet pe YouTube pe église YouTube eza na censure te pour même chose pour l'examen on a faut battre le droit musique ndenge ezala faut battre te ezate nyonso elega ya koloba nyonso Karine atelema asalabo balobelie mais yo bando kangama na invité moko ozala liboso na lité asoki apete okominalité ya kanda akomopesu ba beza omopesu ba nini donc esimbaka te siko eza nini baninga pe ba mobala wana nyonso bana te na lobi kaka yo poza mutu c'est que ça peut na batu na bino s'attaquer pe bon on a évité na kota na na bino te nga batu na kota ba makambo on a mona mutu tout so simbinde Karine on a que na ko s'attaquer nga be mission na sala ezaka plus na protéger Karine Mokonzi na protéger héritier wata to torine ya tembe nga pina na sa place wana. Merci Janvier Wata. Donc on évolue avec Janvier Wata, resté scotché cimenté.
parce que tout ça m'a pena ya sola et ebeli na biki bota la biso de partout. Donc vraiment on a merci surtout na baboni na biso o balinga biso ba partager ba vidéo na biso ba partager ba lien na biso surtout ba commentaire na ba on peut ça la biso bien bo ebele o bota la biso mais janvier wata tout le monde ba vidéo Magalilo mama mo bo ya fanda na soki wapi abima soki wapi to ibete mais lelo offing la biso ba mama Jackie na biso offing la biso ba mama Sylvie na biso bolingo bandicapé ba mère na biso ba sungara bato azo fing la biso ba mama Charlotte afing la biso même Karine je sais pas yo par rapport à mon vidéo anomi lo belen bon ezana bato musu ba kenda ba poto ba ibelo ba salade bana ba famille na kini net Magalilo mama na pe na ba famille na kini banda kenda poto atinda kombe bengisa nani en plus ça le roi épique maza mukusi bata alors là on ba YouTube ngo pe to tika bato musu bana ba poto so akiti pe Kinshasa loka ba Magalilo mama yo mo pelo tali pe no bité o amona poto te na yo mo neza ba eloni ça yo boy ça bazo ko craquer hein mon to ta hiver malilo eza non comprendre te mutunyo soto komika na YouTube na mama mukolo ka Magalilo mama soko tele wana za mama o mo na mnake mutu za na milimo mabe il faut penda que délivrance c'est pas pasteur Coutinho pour na poto pour makambo mama finga makasi bongo mama mobimba makambo mama na zolo banatali penda na bitala mama o nzambe kala to beke bana poto ba ba to respect ba loba mingi te mais lelo bana poto ba komi nonsense na biso ke biso mo penda bana Kinshasa to mo na meke to komi égalité na bana poto yone bana poto faut l'air mo so ba bo marché et ça batu musu bazo sambu so ba crédibilité no bino po bino bata poto botindela biso poto vivre siko tala batu lokola Magalilo mama ovando finga loka moto loka ba massive TV ou ba ndoko finga e makolo boy omoni lelo ntimite ke loka mama Sylvie akoloba akobimisa ba gros mots po afinga ba jamais osali loko na telo ngina loba nekake tout se paye ici bas mama Sylvie ba dimate ba robota mabongo eza circonstance ya nzambe yo pelo vandi na caméra na yo ozo finga moto o abota makolo boy na ye mutu azofinga mama Sylvie makolo na mama Sylvie donc eloni ya leki mama Sylvie na nini aleki na azana handicap bien sûr mazana bana na mibale au moins mec aza moi so tel mec week azo vivre le roi ye aosa nyo soto yo o salaka respect net ye wana mutu wana charge koleka o pour mutu na ndimita za mari na ndimita kana mobile na ndako yaza penda bato babenga ba poto ba passage combiner de mona bana oyo ana Kinshasa batambola na ba boulevard batambola bani yebi combien de personnes to combien de familles maman Sylvia Sungaka tala niveau ya mama na kimuta malamu tout se paye ici bas wana posa bana ozara pe na posa likam omoni ndeto bota marato yibate isa mtamba bota bato complet mona mutu muso aboti ndundu mutu muso aboti kisimbi omo mutu c'est pas la fin du monde le but que tom susu mutu soki abotami moi infirme que et comme fin du monde pour eza comme fin du monde musu yo za makomi bale o kufa avant koleka mutu ngana tala image na yemo bonatala mère wana na yebite natala pena ntimate ke mama mukolo bongo éducation ni opesa na bana na plus de 60 ans pena Magalilo mama éducation ni opesa europesa nandi famille ba inaye ba mama famille na ba on ba selusaki li soute pona ba sikaboy pona kopo ba famille na ba ki paquet li soute tala mama mukolo bongo vande dika caméra via Karine via ma Charlotte mais tala via bande kono tala via bana na yoti et kozala bien vraiment tikela biso Karine mo kontika biso ba massive ba ban so ni guerre to kontika ba la guerre commencer tout le monde il faut garder position tala kama Sylvie omoni ba mama na funza ba pambola ba ona ndia mabete atsala penda association ya handicap opeke sokazi muske akabola na bango apanga bato poto azosunga bato akin tala niveau ya ba mama yosko vandi ofinga ba mama mukolo bongo en plus ça responsable ba na emi bali na ebite pe yoso obota na yebite soki yo po bota obanda nyoso tu ba oyo toza pe bana mama Sylvie janvier wata yo za mona mama Sylvie biso ba oyo toza bana mama Sylvie ni arosakana te ngata na tala ki video na tala bia o to ko diminuer na minutes muke ezana bato mususu junior dawo soto bito bando take ba to pesa wa makambo ba Magalilo mama oyo na mona ba loka ba Yvette Kalumbu rien à faire na mona rien à faire ba Yvette Kalumbu rien à faire ba yo kota na kota YouTube tombo Kalumbu rien à faire tombo yo kota na YouTube ba ke YouTube is église omuli ba bêtise oyo bimisaka biso to régler yonde. Est-ce que yo za ndako na Kinshasa bando kenda poto? Otindaka combien na famille na?
Magali lo mama otindaka comme tout ça le roi joli bébé oh ah Mukuse le roi joli bébé bolanda ça le joli bébé Nous yo fin la maman donc yé pas handicapé posa Mukuse ah papa bien ba piki mais o bando ba de Mukuse o lele o bon Magali lo mama lo ba de Mukuse ba lo ba de Mukuse vérité non kaka au mwana c'est la mwana moko te ozandoki bino ba médecin o bino ba nzambi o ko lo ba ke boko c'est la mwana moko te o bo ba tamita mabi bo ba tanketo to comprendre que tous les gars na biso bango déjà ma suivi moi déjà le yota lui a ko déjà na succès le ba ko mo finga ba ko mo sele émission c'est que lo kan nzambe za nzamba pambola muto o asala ka bola mu plus na batu yondo zo mona ba ma suivi moi TV ba zo pambola ba on pa nzambe. Mais Janvier Wata, tout son nom à Mango, où est la passi. Bato poto ya lelo to campagne te so gezanine. Lelo bato musu ba osunga bato o ba osala bien mais bato musu su lelo bato poto kan lobi de craquer ba komi ko bimsa ba gros mot parce que biso même to ando finga na ba kin awa to ando bimsa ba gros mot te mais au moins mutu lora Magali lo mama ko finga ko bimsa ba gros mot est-ce qu'ils sont vraiment responsables mama ya boy est-ce que ba pierre respect même na famille na ipena tant famille ba ta la vidéo abo ya famille na déjà balinga ye soutien batalaka comportement ndeko na bango balinga ka ta lisusu te pa mama mukolo bongo o bando vana internet pour no finga rabato ni mama Jackie alobi ke so akuta na mama Jackie a robeta mama Jackie akuta na ndeni ye mona poto pa bimati atambola pete na matongi na matongi so akuta na mama Jackie faut beta mama Jackie omoni nga zawana afinga mama Jackie makero te machaka lekia mo samundele machaka na mapango ana Kinshasa est-ce que ya zatana lupango machaka sa mapango ana kenda tima na mona mapango ya majaki est-ce que ya zana lupango atana Kinshasa ofinga mutalekio banda awa ti na rompwenga bana kidiaba oh ozofinga mutu alekio mutu azana banda machaka lekini machaka sa mwasi ya mapango na biso ngamo wa buka mula buka kukila ya za mwasa ba PD ba sube te ngama kamano na kota ngote mena ebika yake machaka mwasa mundele mais machaka za mwasa mundele afingi pe sous mère na biso pas seulement fingi infirme afingi pe mère na biso Sylvie abi mère na biso azal lesbienne est-ce que c'est vrai ndé biso to yebi mère na biso nenga responsable bon mère na biso ko za pena lesbienne ouais internet ba kosela ka batu makamba balatsa bango ka ba pété ba sukola bango ka makambo o batu ba yebite net machaki wana nani ma Sylvie mode azamutabota bana mibale est-ce qu'il y a mon place à salama mbona au monde batu balinga opesa kagu ba opesa kagu emsubu ya tikala mona mama anati opesa ka elengi moko ya kokosele ba makambo mo ponde na ebele numéro wana jamais Vraiment, donc merci très cher ami Molo, nous acheminons vers la fin de notre émission. Un grand merci à toi Bellon, l'ingénieur Bellon. Mais Janvier Wata, Toroki ko jamais ko tikayo sans que to lobela sujet oyo lobby si batu to mon lelo maniqué lelo à côté la qui sinjora à côté de connaît qui sinjora et puis à telemi contre Fali Poupa à lobby Fali Poupa a fingi mboka Fali Poupa a fingi ba musicien surtout dans le sens que Fali na baki que il y a un bon collègue ba musicien surtout est-ce que tu es pour maniquer to ezande ni avina bon moni lelo bat ba komi komi zo trop au mona musique koninga komi lakisate sande musala bien que c'est ça batu na ndenga mabete eloko frère na biso ndeko na biso to ko banga même atanga mo pe na tala émission non alobi boy abina ba mise congolais nyonso abi so ba bengi sekete bango betsa nani ba artiste musicien minene ya mboka ba oyi ranson bazali ba JB ba kofolo mili so ba bengi siete ba bengi sana pourquoi mizwa makasi boy dondia boy pona ye ba kofi ba elo côté ba héritier ba elo côté ba fabrique ba bimisa ko tu dis que nzela mona héritier ba tubomona makambo ti lelo oyo beta na Kinshasa c'est héritier sous place na kenda ke zaki bo camarade nde salaki ke ba bengisa yo relation oyo zalaka na ye ya bien spectacle ningo ya malunga yo sele biso kuna drapeau ya mboka nini nango eflotter kuna pe to mona ke congolais ezaki loko dia omoni elo mo venzo alobaki omona minito
so ezaki innocent kune bato benga bakraki est-ce que y a les qui innocent aleki innocent il y a numéro 1 te aigle nanga place na 1 mais moi lo ba wan numéro 1 te alongola eso ça ba faux choix toyebi na musique ya l'équipe innocente aime ça l'équipe innocent na carrière musicale mais boye aleki te mwana innocent spectacle wana yo santé fin sur le bel moment solo habité yote ataka danseur ya Robin wana babimisa ki wana alati drapeau mboka na kalibumu wala na biso kalibumu bonga bozo mama na spectacle na kangi drapeau totika komizwa et atana yo po beta musique c'est pesa bakolo nango zo c'est pesa pe batu misusu mais kolinga komizwa te lelo bobimisa ka disque nzela mon héritier beta double pat est-ce que disque ne yokana komizwa te ba peto la tango komizwa kate na musique to yebi eza nango ozape parmi so do ntanga 4 5 mais komi mon lingande batu balo ba plus que yo oza numéro 15 yo moko mi placaka te même ata na classe ndeto kinda wana nde botanga atoza mayele makasu mwana mon pas donc muto ko aibi numéro 1 eza professeur yo zo travailler bien na nga travailler pe so grade na que yo za numéro 1 à part yo ndengo za wana za ki numéro 1 les lieux ko marama ba bon muto za bon koleka ya zati on ba bien te wana lobi pe mabe wana eza lokuta linga kutu batu baloba bongo ke yo moko yo mozo omi positionner entre ta batu ba peso yango te ya na sens te eza na sens te o manike mais koto elomo manike lobi elekelinga fort apindole lomo bo je sais pas pourquoi les lomo manike ko telemi la fali mais abi est-ce que fali azwa de Grammy awa po ana Congo mutu mo peut-être que azwa Grammy awa bon atala pété na yebi pété na yebi pété bon yiba trophée na union surtout en ezaba trophée ba copé ezaba trophée réalité eza réalité ba trophée na union surtout ba cop ya kopera na yango asumba ba trophée asumba na yango ya ba nini azwa oyo ya ba meilleur soki disque soki ba nini tika wanya so asumba na get mbomba yi place aza samika amba ozomo na peso ba moto place ozali ozomo asumba na ye ba sena na Clarisse Muyembi mama présidente ba yebi ke asumba na ye ndito sa to yebi ke asumba na ba biloko wana ba sena na Clarisse Muyembi mama présidente na peso ba moto place aza asumba na ba trophée wana biso benza to okende na ndenge ya bien. Voilà, très chers amis, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Un grand merci à Siwa Stone, donc la bellissime de la presse, moi Sioyo, à Tonda partout, vraiment. Un grand merci. Na cadre Oyambi Biso Lelo, Oeza, siège to entreprise Nayo, restaurant, Fifis, restaurant chez Siwa Stone, vraiment, Tozawana. Donc, tous les jours, na poto bobe taratou. Donc, il y a un avenue cadastre, on a un beau marché. Bobe tatou, boya olia bam pose, boya olia donc on y a surtout Italie bio. Bozango a un restaurant chez Siwa Stone. Donc, avec la sécurité assurée de Maître Ogoshi. Donc, on est là. Janvier Wata, Torom Nasuka. Moi, 2 mots, na bateau tout balami. Ouais, bateau tout bolinga biso, pas ma CV, mon TV, et toi, basoda. To concentrer sur quoi quand on te zonge donc andenge zalaka au fini ma Sylvie to ko s'attaquer na to tika teme na yoka ki déjà tanga ba makombo ba to ko finga ozaba moyen yeba ke préparer la guerre et commencer tout le monde de position loko za na posa ya komi fulama biso to fulo na ndinga bien to fulo sko na ndinga propre au monde apena que au comme ridicule au monde biso na Congo si to sambo na biso kala loka yo po lingo mi sambo so pas to essayer donc YouTube des églises. Vous avez YouTube et ça église tu as vu ça fois YouTube et église préparer la Bible que la guerre est commencée tout le monde est position c'est positionnaire déjà pour que tu ya voilà 2 personnes 3 personnes à tout bataillon balingarao ouais na pesi Eric oui na mbote place za de Bundes na pesi ya Gilles mbote on a vu na ça 4 ya palais na pesi Gilles na pesi mbote ouais na pesi ya uli mouched code mboka ya ba code mboka na bosanité sœur na Clarisse Muyembi na bosanité sœur na Claudine Buka motema intellico et prêtre Cédric Panda garçon plein en Allemagne maître Dadi Bigis maître lourd olympique Mandembo wana penda ba ya biso penda ya kati kala trote bozama ba surprise ba président ma papa est féminin na peso mote ba maman présidente ya la Chine la Chine ezo dominer kaka ouais ba ko ganga na bino ba ke biso toujours les colos toujours.
Voilà, là c'était Janvier Wata pour votre plaisir aujourd'hui sur Sylvie Mo Télévision. Donc une fois vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker, surtout vos commentaires et ça bisous bien. Ensemble avec maman Sylvie Loukeba Bolingo Bandicapé, on est là toujours. Un grand merci à toi, c'est lui qui est derrière la caméra, ingénieur Bellone. Donc to Bundara Ratina Souka, malgré mais to Bunda, Moussala Ngoya Bongo, donc to Bunda. Et puis bateau tout beau soutenir Arabiso, bateau tout beau ligne Arabiso, numéro Nabiso Ezawana, beau benga, beau contacter, beau coma, et ça biso bien. Donc je vous laisse. Donc on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Sylvie Loukeba Bolingo ya Bandicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aider. Hésitez te boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Loukeba Bolingo ya Bandicapé. Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te.